Kofi Olomide alobika que non, en tout cas comme on a posé Bakoko sur le plan musical, hein. En tout cas, on a moni ma réaction est tombée de partout. Ouais. Yuza Kinaï. Mon boti, nous surtout, même papa va botter biso et mon ami, faut botter, on a fait un Bakoko. C'est normal. Donc hier, souci na ezali pour le coup na ye quoi. Bana o basali se ba parents mingi bazala bana o le msopera o calculateur. On comprend? Père azo calculer mwana wana tia zo mwana nita aye mais mwana wana na ba faiblesse ya père pour la danger mo boya bixi père. Père moi zo linga mwana ni mo mingi histoire vraie. Balinga mwana ni pena mingi bani. Mais père moi zakina ba moyen belé. Calculer comme si qu'on a pas mwana que non a père ba ko fanukite. Bala muka moi poisson bani ni pona tika la ba bien. Mais tant azo beta lisolo wana mwana o père azako lingate ayo. Yena bon basangani bayokani ne ba chaba poisson na bango yi paso na ndela bango kaka salo kwani ta okipete père tanga matina mesa ninga banoliaka mwana wana père akolingata bi papa kolena nute abi yo peli susu tana mampampamba to okaneza la ndo ko balingana bango yete ai papa koliate soko lingi to zambwa chena pesa na biloko simana moto ko solo ba se pe biloko ba pesi bambo minute mwa koyi ça c'est quoi ça bi batila ki o poisson na mwana no lingaka kosanga na yo na Kofi Olomide tant na zolo bana ok le musu na beba na ba artiste mususu motema mabeza na Congo donc on a bien un désordre de chantier donc ils a ordre de musique ça dit que sur la musique na saison ndenge ezalaki donc to ba kokutana na batu mususu na sibatu mutu ba tshena ba poisson lelo voilà donc na uti bila osolo na ba administrateur ya stade to futi mbongo na biso ba pesi biso ba papier o isengili to tcha lelo. Donc vous mettez dans le stade pour la plainte. Tu peux retenir wana. Ça dit que dans un stade, na biki batu bakozala. Mais na mutu na ngana zoko exiger te que. So boye bomoni batu belé bokamo. Bo biso to sala mpia kamongo, atako to 200 personnes bakobate. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana to vanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CBC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir il y a minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention. Lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour na kopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato
mpona bayeba misala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to mpe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité mpe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na baplante naturelle mpe efficace mpe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficie na triple action. Mpona baye bazali na mikili ya poto baye balingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana mpe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eyi mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basante na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Amis fidèles internautes, bonjour et bienvenue. Bonne année, partout où vous nous suivez à travers le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Voilà, c'est votre frère Frank Stemai. Nous sommes en déplacement, moi et toute l'équipe, bien sûr. Nous sommes ici chez le monstre d'amour Félix Ouazekwa. Les rendez-vous est pris pour le 12 août prochain. Donc nous serons tous au stade des Martyrs parce que l'artiste va se produire de ce côté-là. Alors restez branchés parce qu'il est avec nous ici. On va parler de beaucoup de choses. Au pur, c'est presque à la fin. Monstre, bonjour. Bonjour, Franck Stemai. Merci pour l'accueil. De rien, mon frère. Alors, santé de Yannin. Ça va. Très bien. Donc, ça va. On recouvre vraiment on remercie Nzambe. Yahweh. Nenge. Azopé, ça toujours souffle de vie. Les naïfs, ça toujours Nzambe Nanga. Merci. Pour na don au Pesanga. Merci pour nos moyens aux Pesanga pour entretenir en haut. Et puis merci. Zamba pesa randa mouté. Ce qu'on zamba pesi bilo karoulia, a pesa na appétit. Ce qu'on pesi bilo appétit, a pesa pe bilo karoulia. So moni mutu bilo que zana mesa mazoko za ne sengote, les musu uti panzambete. Donc on est très content, très content, santé ça bien. Et on moni to che stade wana to le belango. Et on est toujours là tout à l'heure. Comment santé ça va? Alors, Monstre 2022, to zaki na yo tout le temps dans la conférence de presse parce que au petit système moko ya bien il y a ça ba single pour nous permettre ba fanatique ba capter un message aujourd'hui ça très bien. Alors 2022 on dirait bien pour nous ah vraiment année on il fallait continuer il fallait continuer mais 2023 peut bandi bien. Oui. D'abord faut rappeler en 2022 na yaki pona matanga ya defao. OK. Na ko bo sanate. Nazaki na poto to uti na ba confinement ma belé na apprendre que ndeko nanga kufi. Na bino. Na fona sala, il faut dans sala wana. Na zu avion. Na komaki le 3 janvier. To kundaki defao le 22 janvier. Donc banda na ya wana pour ça aux la suite. Non ngana vanda kawa. Donc pour ça au beta tour quoi. Na ko beta des tour na poto. Mais ngana vanda ka awa. De bando ya obeta pe tour na poto te. Te na beta tour na poto te, na kenda Brazate, Angola te, mboka moko te na vanda kakao. Ah. Parce que tout de suite tant aussi ko kunda. Ndeko la biso de fao. Président Sebeng Singa, to ngene ko beta pona pose ya pierre. Ya port en eau profonde. Na Mwanda. Na Mwanda oui. Mbala moko. Do tant kaka to aussi ko kunda ndeko nanga. 3-4 jours après on dirait que tu vas comprendre que c'est quoi comme libre. On a dit libre, c'est tout quoi. Dans les là, garçons amis, on continue à les là. La salle là qui est déjà générique. Et c'est ici là qui est un studio. Mais il faut beaucoup de moyens pour nous faire la clip digne des FAO. Nous avons tous un studio tout bini bini kakate. Il faut tous la penza na kisantu. Ah ouais. Ah na kisantu penza donc na batba monique. Ce qui muta kena déjà na kisantu monique clip ou ça na kisantu. En fait, ils allaient n'engue na sala pour na papa Wemba. Moni papa Wemba na kena bien na lopango na e. Maman Amazon, na clip. Côté na clip, oui. Voilà. Donc la ligne qui pour na defa opé, na sala mon environnement école oya. Si na école ni soit tanga, ba comme surtout fana sala sala wana. Comme ça un jour ça motazo tala, ils ont restitué. Ils ont rappelé bah voilà des souvenirs, ouais. Donc toki obeta na Mwanda pour na port wana en eau profonde. On remercie vraiment ba Konzi Mboka, en particulier le président de la République. Ninga pensé
bapensaki ke biso tokozala wana tobeti kozonga nazongi mbala moko boye ndeko nanga Jules Alingete apesi nga responsabilité wana ya kosala nzembo ya IGF nzembo ya IGF esalami nsima nango ndeko na biso docteur Jean-Simon Mfuti Kiaku abi bosala nzembo ya CNSS nsima nango ministre na biso ya sport alobi donc wana Serge Nkonde équilibre taka ye équilibre ya solo abi non équilibré makambo nono ya fimbo parce que Léopard ezokende topesa ngo ba chance nyonso toyembela bango to encourager bango moni bato musu ba minimiser ki mo mukende ti nzembo wana mais lelo ba marocaine na moni bango bina fimbo ko lebele temba ba s'approprier nango mais ça dit que moni mbaba biso ba congolais vraiment il faut ba réparer biso faut ba réparer biso ko faut que mina moko na réparation moko parce que mais na réparer biso na ibité so nzambe fati na Angelo musu parce que déjà moni abandangi nanga déjà na combien Angelo donc peut-être ba Angelo faut baksama pona Congo parce que non eloko ekozala patrimoine ya mokili eloko na zolo ba yango Frank Stemai oui oyebi kinga na milakisaka te banda na koma conscient nde nazaka na mokili boye dans ce moko te si babina yango simultanément na 5 continents c'est-à-dire que so ba Léopard ba tchebi tant biso tout zobi na film na Asie ba congolais baza kuna bazobi ba baza na Amérique en plus zo sala au même moment yebsanga na ndenge ko milakisa te nani si babina danse na ebongo ata Michael Jackson ezala te même na Bible na tanga na ngapi bongo te bongo na tanga Bible bandeli tisuka kosa na te aposo ko taka mama nzambe mona ba awa mamo yindi bala moko pour gana loba na za 4 fois pasteur donc vraiment eloko na photo loba yango parce que mingi bakansaka to yebi na soma mama nzambe te moni oro ko mona na batema banzemo nanga mémoire nzambe te Adam na Eva tétragramme ça dit que vraiment donc ça dit que après SNSS qu'est-ce qu'on a Léopard avec Serge Nkonde équilibre d'ailleurs on a salué honorable Patrick Mouniomo on a bien pire mutudaï au moni moko moni muninga d'accord on a salué Patrick Salé il peut a toujours na bureau ya ministre na ya sport babino sala nzembo wana mais nzembo wana est réussite totale déjà qu'on réunir ba tête oyo bazaki na nzembo wana il faut le faire hein? Alors yango no moni pardon bo salir ngana bandeko na ngati pe bandeko na ngamusule musu baza na kanda le musu apo na zonga na za bien na kofi le musu po na za bien na mutuboye bolongo la image wana il faut musicien ata moko ata katikata musicien moko il faut azala ke ya ko sangisa ba musicien donc na activité wana moni presque biso tout ala ki wana bon kaka ndenge za œuvre humaine et cause la paix parfaite te boko chape bato nyonso tout nzembo neza déjà 9 minutes soto baito baksa lisusu moni quelqu'un comme à 15-20 minutes donc après wana bon atalinga na bi bon to yimbi pe banzembo ya l'état banzembo ya IGF CNSS nzembo ya Léopard Metrokin bala moko Metrokin habité to kota siko na paracétamol et bimi yo yebi batu de sepela ki na motile l'autre bato sepela to yesiko na tonenu wana to yembela honorable Roy Kaumba Mayonde Philippe do ye kuna na Lualaba kuna baloba ki ndembo on ezali langue moko international tonenu elakisi bola mukana pongi botelema bola mukana pongi tonenu wana siko bimi vraiment naza très content akeyo bosala na tonenu banzemo nyonso nazolo bawa so bolimbo retrouver yango bobeti kaka Félix Wazekwa officiel sur YouTube bien sûr sur YouTube ou bien obeti kaka tonenu et oui mais yango surtout paracétamol donc nzemo mona ebima na mokilité comment on paracétamol yango ka wana kaka tonenu pe kaka yango wana kaka au mona ba titre na biso za ba titre moko eza na ngote so obeti soit Félix Wazekwa officiel to beti titre ya nzembo au mona mba moko yoki nzembo wana sima nango mikolo to bisi cheke moni cheke année esili donc année oyo soki ezobanda avec eau pure d'accord ezobanda avec eau pure monstre d'amour mais mingi bakoloba obimisi ba œuvre kitoko obimisi ba son ya bien mais apparemment ba production scénique là est suivre représenté hein oui pourquoi non ça dit que ezali boye ngai personnellement nazwa option moko na mibetisa nga moko d'accord parce que na mta betisa nga na stade doit être producteur aye
c'est pas condition qui m'a cassé pas pour être basé belé quand même tu n'as bêta en angapé net samedi samedi le kio parce que ça qui n'a pas dit oui samedi net ça qui datini na voilà samedi ka we le kio qui datini ben le toi samedi le 21 allez samedi le kio 7 donc ça veut dire que tout ça samedi le kio na été ça le 14 le 13 boy tout ça qui n'a pas dit lundi tant tout ça quand ba tout ça na même ligne. Oui. Voilà, bah production ça nango. Bien que le peut-être ça la religion peut-être dans la production minene quoi. Voilà. Monité, to beta na biso. Dernièrement, to beta ki pona ndeko na biso Aimé Pascal Mongo. To beta ki pona yi. To beta ki na njili. OK. Donc ça dit que to beta na biso. Donc et ça orchestre. Mais c'est vrai que la production est minene. Nengi par exemple, il y a batu baye. Organiser bo sali ba fiche banini wana non mais ba produire ça na oboto vivande ni donc année oyo c'est vrai au pur izo fungulane tout le monde ngwana parce que émission mais faut année banana au pur peut-être faut banana pour année pesa la pure année za la pure mututo yembeli comme on a eu professeur Taylor Lubanga donc comme on est au pur et yelanga tango na monayi oh na moni minaki moto fa la pure on est lobeli na yiko na ba geste na ye exactitude ya makambo azolo ba puis asa professeur il y a droit wow tant que ça na campus tant que ça na ILK d'ailleurs na saluer Nsa Yombe ya ILK PC Mbote asa susu na UPC dans sa université mususu donc mutu munene quoi parce que photo e bango bato balongona na mituna bango ke nzembo ezala pona bavoyou te peut-être banzembo ya période moko boye mais nzembo eza pona badignitaire voilà donc yango wana talaka tosangani ngai na ndeko na Koffi Olomide po toyembela ye mais tobandaki yango je crois na mois d'octobre nzembo oui pourquoi ezwi mo ntambo ye po ebima po toyebeka ke biso trop sûr que tozango na décembre même vraiment année 2022 non moni ngai na Koffi Olomide to solo la gili kamboy tant tozo yemba au pur la studio on a papa Verki Sakufi papa Verki Sakufi déjà mais tobi mais toko bi ça jamais nzembo yo muto valeur nengwana boye ça dit ça ko nita actualité na biso et dominer actualité na yi pour ezali ka actualité ba vivant et dominant ba mort oui moni donc muto Sakufi na yi muto ça les promotions za souté voilà donc na to bona ki on dit c'est trop facile mais les temps toujours c'est là tout qu'on n'a pas Verki mama tchala le soit Koffi OK dans ce moment logiquement même il y a mon professeur Taylor Lubanga non ce n'est pas le moment faut les la dans bande konabino parce que net sikoyo ba panneau fait matana ville ba panneau ya au pur tant on moni ba panneau te au pur dans les bimité d'accord ba panneau fait matana ville quelques panneaux attaquent à 10 voilà. Et annoncé qu'à sortir. Et annoncé sorti. Et puis, mais ngai na Koffi Olomide photo ya mabino na conférence de presse. Photo répondre à ma question na bino. On a si boyoki au pire déjà. Bo si bo meli yango, ce que on a besoin boyoka ce que bon, mais place mo boloba ki boye l'accès. Voilà. Na bisio ça dit que docteur apena que ninga boy à 100% au pire aussi. Oui à 100%. D'accord. Moi ba retouche amike zanga te parce que moni ya za perfectionniste, on appelle ça perfectionniste. D'accord. Donc tokola to la muki bono moni place wana e ko sala boyete e ko na ebisio to tant mingi ya mixer nzembo wana to zo mixer kaka to zo bongisa kaka donc iteli kaka donc ba détail mike surtout côté clip o moni clip na salamité clip si to tourne d'accord oh bon yo kaka te na bengisa bilamba na poto donc mona ka ba photo ko na ki bosala genda mona mutu da futela bina mutu billet amemelanga bilamba na ngana lata na clip wana wow asalaka 4 jours na ki na zongi bamo ayeka otika bilamba clip mais ça nous expliquer nous ça dit que ça m'a commencé à noter quoi donc pour ba mona ndenge ça dit que nous fait ça la spectacle nous fait zappé spectacle ndenge to lati ndenge to se comporter dans clip ba to ba accompagner biso nous ça dit que c'est bon ah ouais voilà c'est beau aussi et on a ba matanga wana et ça là qui que to bimisa en tout cas na moment na janvier ça va moni donc janvier ici là tu au pur en tout cas ce qui est bimi na janvier de fait bima na début février d'accord parce qu'ils ont la raison mon souté voilà donc c'est là bah
bandeko bazali bosala bien nde bozozela opi wana parce que ndenge nalobaki eza des technologies des entreprises nde ekutani c'est-à-dire que oyo biso toza makasi na eloko boye totie yango moni comme toujours tant que travailler na baninga ozo apprendre ndeti nga na apprendre noki quoi na apprendre les sous faut apprendre neti kozala tala ndeti moto a mixé nzembo comme na Neymar. Oui, Neymar ingénieur. Neymar Sainté. Ah, oui. Il est très bien. Oui, Neymar Sainté. Oui, boulot na. Oui. Abeti babilo mo kona boye yedenga pena na bi donc mon pour ça no pe boye na nzembo. Non, j'ai beaucoup appris. Ah ouais. Mais au prix à Kofi na sina aprena badakala. Donc ou apprenant par correspondance. Vraiment, on a appris badakala. Très bien, on va évoluer parce qu'avec Monstre d'amour. Alors Monstre actualité a dominé les luna na concert il y a Stade des Martyrs, merci beaucoup. Na concert il y a Stade des Martyrs aux le 12 août le 12 août prochain. Tu as dit que tu as dit que tout le monde affiche. Pendant que tu as dit tout le temps na intervention médiatique ou ce que là quand ça jamais que ça la lésion même na concert on le bakara en tout cas nous allons nous prêter. Comme après nous annoncer que nous allons Stade des Martyrs. Nini ou il a que Monstre a commis prêt pour peut-être qu'on a Stade des Martyrs. Oui, au moni yo en particulier comme aninga na bino mususu bomo mesana na ngai. Na linga ko lobela makambo teka ndeti pona impressionner bato. Non, j'aime pas ça. Au moni les gens ont mieux à faire. Oui. Ki yo yaka wana bota na osala boy na osala bona osala boy. Donc pona lobela likambo ya stade. Donc dans le bandengini na bo moto faut qu'il y ait un stade en route. OK na hôtel là. Il faut que nous soyons dans le stade. D'accord. Yo ko lobo beta na stade, oyebi soki aux libre. Vous comprenez? Ba makamu to komi na mikolo yango wana. Ozolo bele loko, mais alors que les mususu na ba responsable wana na bo solo na binote. Donc na tanga habiter, il faut na que nous ngamo na stade. Ngai mona ba nolo ba to beta le 26 août. OK. Mais tant on a commis na stade, écoute la réalité mususu. Déjà na batu bazuango le 23, le 24 et le 25. Wow. Le 26 c'est le jour où bango football là-bas. Babilo na bango ndenge biso to cha podium na stade. D'accord. Après ça biso pe journée na biso moko pe poto longola. Na bibo siko ndenge za wana non toko sala ça ba musala noki nokite. Biso pe toko installer na précipitation te. Pour le grand ka date mosusu. Bango ndi ba bi ngi comme les 12. Badimsateur à stade. Badimsateur à stade. Voilà. Donc bango ndi ba lobi que non, et comme les 12. Mais avant il a contacté badimsateur à stade. La contacté nous Serge Konde équilibre. Oui. Pour y ministre de la sport. Donc on a s'adressé à nous naïe. D'accord. Na tisco stade en copie. Nabino excellence dans la pour ça pour y ministre de sport. Oui. Il y a le bibo ça va parce que so donc a pesenga courage wana bi kene sur la skona bata stade. Tant on a commis kuna. Donc on a monique non. Mon konzi na biso ya sport a le bike solo na bango sala bango foi. Na super bon on a tiki. Donc ce foutu déjà concernant. C'est-à-dire que nous foutons le côté, au mieux s'affiche. Nous avons c'est-à-dire que nous avons bandili boma au bendeni. Avant le belé loco, c'est-à-dire qu'il faut si ça n'a pas problème là-bas. Oui, ça va tout que na robala non tita talitoité. Ce qu'on a robala en février, ce qu'on est dans le ah, pour je peux moi moi le binga fait pressé boita. Tout c'est là une année. Ah ouais. Voilà, donc on a outil là au solo na ba administrateur ya stade. To futi mbongo na biso. Ba pesi biso ba papier o sengili to tcha lelo moi affiche o ebimi wana ezaka annonce ils affichent ils affichent penate parce que faut nga mona za na affiche wana oui oui hein voilà donc nazate mais yali pona olaksa batuke voilà une date yango wala donc so mutaki na posa beta le 12 à comprendre que ah ndeko nanga zu yango donc ngafuna lukasko date mosusu. Est-ce que Monstre d'amour est influencé par le vent ou le lo bandinga na yo beti hein to bandina na le 30 juin avec le Wenge dans l'ensemble, le 29 octobre avec Fali Poupa, le 25 décembre avec Héritier Watanabe. Est-ce qu'il y a des années que la motivation à Félix Ouazouka bandinga ba betinga pena sima? Ah oui, bandinga ba sali ba tout plaisir bon na raté. Na pe fona ça ba tout plaisir. Ezaka au sala ba tout plaisir. Vous comprenez? Mais oui. Parce que tant que tu vas à Olympia, et ça l'a bien, tu vas à Olympia, tu vas à Olympia. Voilà. Donc, on a dit que non, au moins, Frank Stemai, tu vas à Olympia, mon propre producteur.
so na bilobi na obeta na Braza na obeta na Braza so na bina obeta na Mali to na obeta na mboka boye ezali kaka likambo ya sala ko neza combien bon bino boke na vambo bana promotion to bato nanga bazala kuna ba bandi promotion to luki ba billet to kei voilà donc ezana monte il y a des cités que maman ba producteur ici là pour na nini parce que lelo muta ko produire yo par exemple na disque boye tanga na bandaka langage wana bato bi bazoka sali ba oseka ngayo zo bango mon a été poisson na producteur te ngona lo ngana jalousie mais lelo e komi langage ya misenyos ngambo na sali banzemo nga ngambo na sali bona boye nazo bunda nga moko na boye na nga olobaki na za en avance to baki na za ka na retard quoi mais na ki retard na nga wana mako mingi na lobaka suka nango bato bayaka ka na ki retard wana de pesi bina ke ba dilo ba koma bina ka ngamo na auto auto production ngamo bona oui na biya bongo ndeko na nga fali na abeti yemoko kasi deuxième makambo héritier pas je pense mais oui héritier pas beti yemoko donc ça dit que et loko oyo donc voilà on comprendre que les hommes comme sous dans un mois retard ou bien on avance donc il y en a bato s'inquiéter na bango mais est-ce que réalité on a profité na bino artiste parce que ba producteur bando ça la business tant bino bani comme beti sabino moko vous à part d'abord en tant que producteur et puis deuxième en tant qu'artiste donc vous gagnez doublement c'est-à-dire que non le problème ba producteur les ali boye d'abord ba producteur ba sako gagner tant ba salisio nzem les ali ki ba CD tant azo pressé yango na studio azo texa maman azo mbongo na ye producteur a ko récupérer mbongo dans une semaine mais lelo yo producteur mon côté a cause risque on a produire yo na manzima YouTube azana contrôle na YouTube te ba futa pe ba mbongo mike donc non yango na siko ba producteur ba koki ko tikala to ba tikala moi moke na domaine ya ba concert oui aibi que son organisé concert na nga bien ba koko ya tout ça bon voilà donc yango na mais ba producteur ba tikala sou mingi penate oui mais question nga zabo est-ce que monstre d'amour se retrouve tant mi bet saraye moko ko se retrouver à liboso ezalanga nano o sala likamu ningi motema no lingi OK mais financièrement aussi na sina mona producteur donc orchestre et côté studio tellement yebi que ba na ko installer drum na ba retard yebi que producteur comment installer drum oh et ça nga passe de producteur et producteur ko pourquoi to otanga ba kombote donc comment installer pena ba batterie bani parce que yebi que bateau so na tiki bango boye ba ozonga ta ko installer batterie pendant 4 heures or c'est 8 heures donc producteur a installé batterie wow le boni biloko ndenge wana au producteur monsieur za ndeni par exemple ndeti na ba clip moni to sala kale musu to sali clip aussi ici botelango bo isimbité mais le ko nga mon producteur na bito bandi na biso mais ceux qui producteur musu ba na to va se kanga sila msai mo vraiment donc en tout cas c'est apprendre où à laisser quoi carrière n'a pas c'est apprendre où à laisser alors on va concert maintenant comment vous faites pour na bon que vous récupérer mon ndambo bimisaka bino ba concert ba sorte belé ndeti ba concert to beti mikolo yo to zo beti la batu na tina ya élection na tina ba élection oui naza awa na go beti la mutu ya parti nyo surtout aza na posa na ngai voilà moto tout na posa na beti la ye vraiment to za wana pona obeta réalité que so moninga na beti concert ya mutu moko boye ça dit que vraiment bino mo bengi sanga li souté non wana na moment on a apolitique d'accord on a mutu nazo soutenir ba politiciens nyon surtout baza na posa musana ngai voilà niti ba wana siko monike yesenga na ngote ke banderole affiche soki nini te non mais wana ba bêtisier quand même wana ba concert au bombetsa kabino neti wazi wana niti wana te nazo bela nyo surtout wana to gagner parce que moni osali no effort pena gravité ya biso mongo sikoyo oui to se retrouve ka parce que ils ont mo zo calculer ngote oyebi ke mais tous avez l'habitude on a mis comme bête ça net na ba poto pourquoi parce que pouvoir d'achat ezali biso awa pouvoir d'achat penezate oui baza na posa ko soutenir ba musiciens et baza na mbongo te ngai na mona tant tu vas répéter en public pour le répéter à le pango et tant tu vas répéter en public d'ailleurs na présenter ba condoléances na la famille David Mavivana tout à perdre oh là là on est place de répéter en Ngiri voilà atika kibiso atika kibiso personnel donc azana voiture na ye bazo réparer yango puisque fallait ça la course moko mais azu moto nzoka ka ndenga azu moto wana bakekufa donc c'est ça la biso passe ya osana te nazaki pe na matanga
donc tu suis tokundaki quoi donc makambo ya nazolo ba nini ya la production donc to calculaka na calculer que non bon mais le niveau ya kin est à moi difficile on se retrouver totalement mais pour na combo pe orchestre ça sera toujours na mitu ya bato aux obligés au beta ça ba sacrifice ça ba sacrifice moni ce qu'on a beta il sola David ma vivant na pona nini tant tu vas répéter en public au monde maintenant bato on dit maintenant que ba na mbongo mais tant so betika phase moko boto sali spectacle mo monde maintenant que monta telemi pena peso $200 bon vous comprenez oui donc ça dit que bato ndenge na siko bazala kapé mais là mon sous monta peso $200 wana hier monta auto bisa décision na porte pas qu'on te fait comme une contradiction donc tant que na porte on a vraiment ngana futa vraiment nga muta wase kwa bona boye taba yebisa ngapite beaucoup de ça kaka ye wana muta lela ki na porte on a yé pe amite pesa $200 ça dit tout ça sous na culture ya kufuta te donc muto a koti ofele ni yende pire wase quoi to pire artiste o azobeta malheureusement c'est triste voilà il était que pour beti koti ofele mais voilà ils ont rapport à entretenir comme l'orchestre et puis ce que ça bien organisé la place pour ne pas faire de la publicité mais parce que le quoi n'est pas Pullman parce que le quoi là Fleuve Congo ton hôtel na biso Béatrice a kuna neza rapena que eza moi batu ya classe moko boye baza na problème penate ya $10 quoi $20 te ba kota na bango alors net na stade monstre quand ça se retrouver ndenge nini d'abord nazo c'est financièrement pour yo préciser quoi na préciser financièrement financièrement mais ali ki batu ba futa ba billet bato ba futa ba billet alors le quoi bato ba futa ba billet na bango donc je vais déjà me retrouver par rapport à ma dépense mosu na osala voilà mais j'avoue que ngai na zotala na dépense te na zotala na spectacle ouais moni spectacle futa na ba étape belé tango bobeti bo récupérer les mosu moké mais tango loko wana go kota na ba YouTube tout ça bona et go créer sous ba revenu tango bato mosusu net na solo ba wana na ba Amérique batali pe spectacle na yo kasi ba obengi so likola spectacle na yo donc moni siko ko futa nango ezali tout de suite te cache te ezo ya malembe alors tout quoi assisté na ba polémique moko na année passée awa ya ba concert yo ya problème stade parce que stade monstre d'amour tant au côté yango boye ndima pe comme pepe nango oui ndima pepe nango parce que mingi bazolo ba que stade to kenda rapona plein to kenda rapona ko musique te la spectacle mais d'abord il faut tout à l'heure est-ce que monstre d'amour Félix Oazé quoi zali populaire est-ce que ça na fanatique ou il va remplir espace on est stade des martyrs au moni même lik zamba salamwe atika moi vide mo ya jamais mutu mo to sa stade wana au point que ça dit moi ko to baluka boisati oui espace ça na okaka non ngai dazo ke ne pona ba défi wana te moni boto sala bo soko toni si stade plein wana siko sima ngo sala ngoni kasi lukumu ka yango nde on beta musique te moi te que faut se faire sabato ba yo oui to toni sa stade wana pona léopard ezo beta métropoline na biso pe to toni sa stade wana pe le musu to ile la ka mutu mais to ko kunda ye kaka non ngana lingi e belé ya bato ba yo na stade wana ba ya pona spectacle ba cultiver ba comme belé to ze belé bato ba ruta Brazzaville bato ba ruta Angola moni Eric la tortue ba Gandhi matombi ba ruta pena matadi bazoya oye ba Bruno Kina bazu pena mbanzango mobimba ba ye awa okena kikuiti kuna ozu pena no bato ba do sadi bato ba kozala ba uti d'abord na province na biso ba déconnexion na Brazza na Angola na botami na kini ngai mona kini no sa likampe na kati ya kini ata yo mo bato basala te neni mingi ba monstre d'amour obetela biso ba œuvre belle ba tube belé carton na Kinshasa awa ba mutelo maliaka na fulu ba biloko belé obete ya somme ba signature c'était le moment où fallait mettre stade oui parce que kasi omoni pona beta Olympia nazelaki makamoko boye nazelaki to bimisa nzembo wana mutalibo maliaka na fulu omonaki te na Bercy na Olympia tango Bercy atika boye bato bazoyima na mambo moko anga Bercy nakedaki na fete ya banansi esalaka bien donc ndeti lelo naza na posa pe na stade ezala kaka Bercy te epo Bercy lelo aza na biso te ezala pe chipoyi kaka te ezala Eclipse te anti-rebelle te Nibo te to Cascadeur ezala pe ngamo peta na ti micro boye
babolamu nyonso nasala ye. Voilà, bato pe bayembi na ngai. Tant pe la ti micro ba mina ke shake oh là on a besoin ngona omoni na bisika lokola ba stade wana ko beta mingi biloko sikate ko beta biloko bato bayebi po ba bina na yo po ba yemba na yo. Mais moi ba biloko mo to benga en effet pas ça chez vous et vous allez quand même. Ah oui, ça dit pendant que ça dit qu'il faut ça na moi condition mo boye pour ça là. On a ce que ndenge Mike la za sala biso. Tuzo bina manze mo Mike biso surtout ta. Mingi tuzo tala ikarati. Mingi tuzo bina manze mo Mike na ndenge na biso. Musique eza kitoko, yo mo komula na ne obina musique wana. Mo bina mena ndenge ya za ko bina wana. C'est impossible. C'est impossible. Donc ba biloko na pe ko sala. Hein, ba biloko dans stade pour na plainte. To retenir wana. Ça dit que nazo beta stade na bi ke batu ba ko sala. Mais na mutu na ngana zoko exiger te qu'il faut ba ton 80 000 places assises et puis na pelouse wana soko beti yango wabia mon salon li pena. Non mais ça dit que ce qui toke na ba ndenge wana ce que tout ça la boy. Alors tout le bana peut te beta concert. To baka ke na ko sala na stade. Te ngai. O lo sali ne lo te quoi. O kanga maboko na stade ka boy pas on vérifie ba balinga wana mukilo zongo na ndako c'est au moins on te que ça bien. Parce que il faut éviter bo ça la installation et faut éviter yo bo mekra ba instrument tout ça bo na mona boy to comme ça on ngwana donc mutabika na za na stade na vérifier popularité na ngai est-ce que Léopard tango beta na stade on na vérifier popularité na Léopard tango zo beta ça dit que biso tout ba congolais tout ça sima ya Léopard stade tondaka non on appelle tout zo na ko poli dernièrement na za solo na ministre na ya sport c'est un compte équilibre di kamongi lobama ki wana abina nga Félix moni tango Maroc et police ki biso ba tsaki munoko ba ki équipe ya le mususu ale mususu mais tango police ko ba Ronaldo ko na ba comprendre donc Maroc ki makasi au sana te donc biso ko ba score ne to betangi na bangwana pour tout ce qui pas makasi et police ki biso ebelete ah tukena so ba 2-1 boyelo mo ndingo 2-1 ou 2-0 bo mo ayelo mo ndingo mais oui ba tusuku na Maroc ba police na si ba police même na Messi te Messi te ba Messi qui Arabie Saoudite de police Arabie Saoudite Croatie nous sommes une équipe ya makasi ya osakana te donc lelo elaxi que tu as une équipe bien pour ba police Ronaldo non c'est à dire que ba trois à la rassurer est-ce que ba douter nani ko beta spectacle ba yebi que on est dans domaine na biso du cabo penanza ma pesa nga yango na spectacle voilà plusieurs fois to beta ba francophonie ba patona na stade na ninga mabete parmi ba meilleurs soko na bona na sala pe fausse modestie ngani bolobaki ke na beti ko leka ba nyuso mais bozaka bele bat bagi bona baka bele ya moni yango na ngana lingi bat ba beta poni ngana so ba na beta bien ko leka ba ninga parce que ngasi na moni bango déjà ne beti bat ba beta bien ko leka biso ba beta après. Ok. Pour ba au niveau de exercice, ba ce que ba ça la tout ba l'exercice wana. Pour biso toujours beta pour na tous les cas Olympia. D'accord. Voilà, total attaque et puis nga na zo beta pour na ba congolais karaté. Na zo beta après bando wana soki américain atali yango lobi seki la. Moni soki na aziko na batali ba lobi pe ki yazina bango. Yaneti yaneti jour mususu. Film ezo lega na oni ba film ba indien. On ba film ba indien wana. Mais ba traduction en français. Mais je te dis que ils en ont bien. Tu vas maintenant mutu boyo o ninga katele lingala. Film ils en français, ils en indien, katele lingala. Donc on va ninga akati ninga katele lingala. Donc ngana lingi bato wana o bakatela biso mangala na kindi wana. Tant bazo talango, ba moni minake. O banani yango. Voilà. D'accord. Monstre d'amour. Et là, ils ont année électorale. Oui. Parce qu'il y a le 12 août, c'est à 4 mois des élections. Oui. Élections en décembre. Oui. Est-ce que vous avez qu'ils avaient un risque pour concerner les annulés? Oh, ça l'annulé la sens. Non, parce que tu as bien dit que l'élection est en Nambo, non, non. Parce que ça un peu partout. Non, non. On a dit que ça un mois en avance, et le mois. On a campagne électorale. Campagne. Mais avant campagne électorale, la politique n'a pas fonctionné. Il y a quand même que non, en électorale, ils ont toujours des turbulences. Non, 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 non. On a un président Denis Kadima. On a un AG Matembo. AG Matembo Toto.
Donc l'argentier, l'élection est sécurisée. Enfin, on a évité. On a évité quoi. Donc, Moutoni Nango, intérêt naïe, politique et vous allez conseiller bétaté. Voilà. Parce qu'après Bisso, on a campagne Mogo et au Salamawana, on a ça la publicité. Il y a Pasteur Moumoune et Ambo. Oui. Il y a eu 3 jours. Après, on a sous organisme Moumoune et sous. Il y a religieux Kaka. Il y a on est le 23, le 24 et le 25. Donc, on doit pousser la PB dans ma caméra. Avant, il y a un jeune frère qui a fait le 24 juin. Il y a un juin. On peut André Basta des eaux continuent. Oui, on a vraiment, sérieusement, tout ça la battu belé, tout est en absolu stade. Ok. Parce que pour les cas, on va passer dans la salle à bon. Et en plus, tout est à journée, on va 3 jours. Balancer on stade. Balancer on stade. Peut-être double looking, mais t'as ça la bon. Confirme l'idée. Il y a au moins apporté déjà soutien dans le concert dans stade de Martyrs. Ah oui, merci Ming. Dernièrement, on a tout nié dans la bine. Parce que elle m'a comme un triple looking. Parce que elle n'est pas triple looking et banane elle n'est double looking. Donc à bine on a studio ce qu'on a ce triple looking. Voilà. Donc ça dit que va triple on a donc ça va. Alors on doit faire bien. On doit confirmer l'idée. Les artistes sont sur le comme stade de Wanayo. Tant à mon affiche, il frappait non, pour l'instant, on a noté. Pour l'instant, on a noté. Ils ont un bateau, ils sont contents. Ils ont Barbara Kanam. On a s'appelé Ming, tant à mon affiche. Bateau Ming, ils ont quelques bateaux qui ont manifesté. Mais officiellement, peut-être tu annonces un peu qu'à la Ming. D'ici quelques jours, on a assez de soutien. Il y a des gens qui sont dans le stade. On a tout évident, mais il y a des plus important qu'on manifester soutien. Vous pensez que vous avez invité dans le stade? Ah oui. National. Non, ce qu'on a fait, ah, tout ça, on a mon explication. Je vais expliquer, je vais dire pour une fois. Mon explication. Mon explication. Donc, Franck Stéma, on a une réunion de famille. Au monde qui est là, tout ça, non, mais plus sérieusement, oui. On a une prétention à que non, musicien ou pas Monica Kosa Nangaï. Pourquoi pas? Ah, il y a un artiste, je ne sais pas comment on a mis non. Té, on a un stade où on a un espace. Pourquoi pas? On a déjà coup de film ou un dingue. Autant comme on était? Tu m'as tant comme ça. C'est un plaisir au santé. D'accord. Voilà. Donc, ce qui signalent que nous avons bien sabatou. Nous avons bien sabatou. Tout est à la biso quoi. Donc, voilà. Parce que bateau baroya wana, ba participer à un loko tout ça la spectacle. Spectacle ça ka ko binate. Moni, na ko dévoiler ba secret awate. Bato ba mona na stade wana bilo mususu moni ah. Oh, il y a un spectacle loko donc ba ko ça on peut dans stade. Donc comme ça bato makasi. Ah ouais. Ngai na ça usine na makanisi. Ce que tu as que usine ils ont préparé concert. Na yo muto, ça dit que ils ont ça la voiture na kuna yo. Na o ça na Mercedes, c'est quoi ça na ndenge moko. Ah voilà. Disons ça na problème ba clé. Donc la clé boy, boy na boy. Ah, ote to lukana na été minga so ba, ils ça la na usine. Concert on a préparé na usine. Donc jour on a na boy ko ta la imagination na ngai. Botala soki neti na za na ba moyen nini na ko sala. Na bino lelo ata 15% bon moi na neti Michael Jackson. C'est-à-dire que nous avons une organisation qui est bien organisée. Et puis, on a 2 heures de temps. Et puis, il faut que porte la porte il faut à partir de 15h, 16h. Oh. Parce que Bisso, oui, parce que Bisso, na 18h30. Parce que mon fait on a besoin de mine d'affaires moulir les ala. Donc, on a bien si très tôt. À moins que Nacha Soubilo a la toilette, c'est bien quoi. Donc, non. Alors, donc, on a 15 heures. Ils ont retardé, il faut fouiller mon tour. Non, ils ont retardé. Fil, nous sommes battus à la Kati. Ils ont retardé. Ils ont retardé. Donc, bon, on a Olympia Zandeni. Nanga c'est na beta pe na Zénith, bon Zandeni. Quand battu mon belé, on a un stade de France Zandeni. Mais il faut la porte dans cette heure. Moni. Et ça il faut renforcer le service on est allé belé. Oui. Ce que stade mon faut contrôler mon cas à place moko.
ya wana moni baninga na ngale musu ba sala ke bon boya bana tongo quoi mais ils ont fait ça peu impression que concert ko beta na 16h bien 17h bien bon non on a largement le temps de 15h à 18h30 concert bandi oui alors monstre d'amour nazaki tozaki na jeune frère on a conférence de presse héritier wata alors baki ba artiste belé ba ko lemba ko beta stade par rapport à coût alors yomoko lobi ke ozumi beta yomoko alobi pour beta na stade de Martyrs wana il faut dépenser plus ou moins $500,000. Ah, so bandi ko futa stade. Oyebi ke ba charge beleza ozela. Oza préparé na ba montant wana. Mais oui, ozo sur un économiste, ozo sur un monto et monta calcul quoi. Oui. Tout le bien so ba biloko wana te. D'accord. Tout le bien ba biloko wana te parce que au moni ba ko pesa biso 1 million. Mais au mona ngana scène on a makambo mo boye un jour na ko na 5 millions. Mais les musu yo kuto ko senga sombo. Voilà, ils ont un motu aibi ninga ko organiser stade naï. Voilà. Ngai naïbi ke eloko ko zala on dépense ma casse de ligne ninga na se préparer. Ninga na kolata parce que moni jour wana nyoso ko zala spectacle. Ba linette na ngai ko zala ya spectacle. Moni. Ngai moko na spé na ngai pona o diminuer sous na perdre ta 5 kilos. Moni. Voilà, pour on a pesé 84 à 85. Pour 1m80, 1m83, c'est quand même bien. Mais il faut perdre les sous 5 kg. C'est-à-dire qu'il faut dans la souplement et au sanate. Alors, mon bilo on est tout il faut coûter un régime, la rigueur, beaucoup bouillé, cher dans un côté. Mais à niveau stade, pour mes attentes, les dépenses sont abordables. Ils ont ça nous donné temps aux Hollandais polémique après. On a tout marqué dossier, tout le dossier stade. Polémique après concert et aller qui n'a eu hérité wata non asali mpiaka asali boy azongisi boy aux alliés leaders batine de la route de temps en temps mobalien tant on mieux sur bama autour et boti même guerre entre ba fanatique qui a hérité ba fanatique a fali poupa il a fait rigola l'artiste azokanisaki ba ndekone ba artiste mususu ba combattre concert ne ya stade wana monstre d'amour climat ndengo wana yo ça ndengene parce que tout le monde est benda yo pe après stade na yo babilo wande ngwana ko bena ndeni non mais après comment non moi c'est pas Olympiaka boye et senga ba je sais ba répondre c'est un play ba répondre et comment on peut surtout ça Olympiaka au matin vous comprenez mais stade on est ko tonda na spectacle moko donc c'est à dire que na sirti ba 2030 muta obeta ndenge wana zate bon na sina epsibino déjà so boye bomoni ba te belé bokamo pour biso tout ça na mpiaka moko atako tout 200 personnes ba kokate. Donc vraiment donc polémique héritier wata ozo non ça dit que zali boye hein biso photos à ko soutenir musique na biso ça dit faut ça la peine notre héritier national notre Fali national notre Ferregola national notre Kofi notre Wazé quoi notre Barbara Kanam donc ça dit que faut ça la bongo et ngolo banini ce qui n'est mutu mo ateli baya na ina stade vraiment na ko souhaiter ba tendance nyoso ke na ko souhaiter et toni sa stade wa ezali signal to ko pesa na ba mboka mususu ba tande bango ba célébrer musique na bango baya na nuka ba pe obetsa biso lelo ba comparer biso na ba Yusundu ba comparer biso na ba tebele wana ote bango kutu na mboka na bango ba sala ka boye parce que ba se retrouver na mbongo un musicien so ba to ba bango te par définition artiste azali moto azalaka na sensible omoni ngai ma miso nanga ezala musika te doso namoni injustice moko bomona mbamo na leli donc ndenge ba orphelin lelo baza boye na kongona na tongeli bango orphelina te namona ngo bien te ndenge ba hôpital nazomona boye lelo na baksela bango le moso ataka ka secteur moko na ba analyse médicale na sala yango te mais non donc tozali bo moi je regrette énormément lelo manque ya ba moyen tozana ngo tozana ba moyen de konanga ezali ya osombela biloko na ya kolia ya ko se déplacer bobo na boya osala mama minene na mte or ba moyen ko ya justement non ba likamoko moni soki au foot stade ezana part ezo kena na DGRK OK vous comprenez donc ezana part ezo kena l'état na biso parce que tala boy so neti ndenge na France ndenge ezala lundi ba to beta na Olympia na mardi mercredi ba activité sala ma bo ba on bazela samedi te moi te que l'état na bango so récupérer tout comme ça stade wana normal ouais moni tout comme ça yango normal donc ça dit que ezala te que omoni mutanga beti kuna to ça siko boy to ya kokota la ba calcul moko
vulgaire oyo eza kutu même mayele te ekoma nini te na stade wana ye alataki bie koleka moninga est ce que congolais na minute oyo toza fo asala baanalyse ndenge wana nga kuna nalobaka biso na congo fo balongolela biso bajour férié po tozali tonamoni jour férié na bie ngai tozongi so nsima totalaka na posa bajour férié te do biso fo balongolela biso na dimanche namonaka même awa omona na 16h bamagasin ekangi alors que na dubai ekanga na 2h du matin nakansaka donc na 16h wana so bakanga mpo basukola ville yango oyokuta yango asali te osiko bokangela yango nini avant nayebi te biso bamagasin fo etikalaka nango ti c'est-à-dire que nasi nasolola na bakonzi mosusu tosololi boye na démontrer bango ke c'est une aberration na mboka oyo ezokomi lukaluka fo mosala esilaka na 16h non basupermarché na biso omona c'est rare Germain on a petit frère nanga Germain qui moko ayedanga mingi omona 23h omona 23h viane yo muto kenda viane bokolomba ye wana tona viane yo donc yo koloba ba alimentation pour y santé alimentation ya minuit ça te na king ya 23h kaka zomo or biso photo za na ba ningi za na ba Londres c'est-à-dire que supermarché ya tongosa plaisir mo za la peine osala ba course yo moko oui mais ngana kenanga mo te foti ndaka bato je me souviens que supermarché na kangi tala teni ya mulai abo oyo bina muta président ndenge ni mais ça dit ngo ça veut dire que mais vrai ore nezi mo mususu na aéroport à Roissy na kino so master na ngai JP Diamantino mabanga ya talo auta po ngaso na uti sasa na ke yemta ya ko ngai na aéroport cette fois-ci auta ine kinte mais auta ka mamoko ka Europe wana abutanga boya ko ngai c'était mai nalati pantalon moko do mbali bosona la tango blouson moko mbali bosona la tango baxas ko susu kashine na do c'est un peu couronné ya kinangote mais na tila onka kashine ba mutu na yepe na boy oki bina sima mutabino président deni président obi dasibina yo reconnaître ngane na président na forme non est-ce qu'on qui me l'a dit la forme déjà or plaisir moko ezalaka na ami nanga viane bokolomba to continue na biso pe na supermarché na otala pe biloko nzama sa mikolo ba omona limso ba dentifrice muso ebimi mais ngai na net biso to la chance wana ti voilà. Allez, on va évoluer bien sûr avec le monstre d'amour. Retenez bien sûr cette date, le 12 août prochain. Donc tous les fanatiques de Kiltira, PIV et ceux-là qui aiment bien sûr Monstre d'amour, tous les habitants sur le stade des martyrs, préparez-vous, bon abino, donc ça veut dire que le spectacle vous allez au rendez-vous, et puis vous allez belé, et vous allez biso vrai bien. On va évoluer bien sûr avec l'artiste. Namoni rapidement sur internet, tout va dire que ça la contre-campagne, il y a concert wana, na affiche juste et annonce. Monstre net c'est comme Eliopé. Oui. Namoni ba jeune garçon moko ba sali na internet wana kio basé ko annuler concert na yi. Oui ba monter annuler déjà annuler na combien déjà na faute déjà. Donc déjà c'est normal ba to donc déjà boy beaucoup maté déjà. Annuler donc annuler na faza na air na suka vraiment. Hein? Voilà on a problème avec comment. Moi je suis un écrivain, faut tala na nous comment. Donc tant on est déjà faute on a sali que makamona pesa na faute. Ils alukuta. Mais comment? Ngai na ni le stade mais on a ce que ça dit que na sous cohérente. Tout futa mbongo kaka semaine passée. Oui. Semaine affiche mika ka soki ya quelques malamoka ote non. Concert ezali. Soki annulation to le kamo ekozala et vous allez toujours dans voie personnelle. Oui. Mais ça na raison moté. To annuler stade. Omoni ba stade wana. Tuko ça peut toyer na stade wana boye na tsembeto na lali kapongi na lali nga ti ba fanatique batandi na lali wana na mukinga binde na ala on refle bien OK ça va ba bibi na bango pe ça dit on peut tout faire na kata stade wana tous obligé tout ça la rendre ba ninga ba salité certainement ba ligo ba beti liboso tantôt ba moyens avec plus que les muso biso toko disposer nango tantôt biso pe toko cha plus que bango mais na wani les concerts par rapport à quoi ba moyens ali par rapport à quoi spectacle ezali voilà donc la campagne en Ningwana ils ont fait comprendre les batusiko que motema mabeza na Congo ouais omoni na stade wana na sina kena match pene ya Léopard donc mutuma fana ima musika na ngai obina ana posa Léopard pola oh mena ebisio na stade même
C'est-à-dire que Léopard, c'est censé qu'on s'en ça. Bah Congolais nyos. Congolais nyos surtout. Mais aïe pe na stade. Azape Congolais. Azape Congolais. Heureusement ça le bango na la tribune quoi. On a si na ba côté qu'on a pour tour wana ba go boka. Et ba go boka na c'est. Mais comment? Donc il y a un lobby ba campagne na ngo les rassurer ngai na sens que ba bazo banga. Bazo banga. Bazo banga. Parce que dans le lobby, nous avons un réseau continue au banga. Banga moi tout ça. Au banga. Parce que le spectacle au salama jour. Le spectacle au salama. Et vous allez le comment au tikala nengo Olympia tikala. Ah ouais. Donc ça dit que moi on continue au bali comme stade était pour tina le bana ba secret. Ah ouais. Tous appels n'attendent à biso belé. Ouais, dia ko ça la campagne. La campagne mo teke au stade ba nilé to bona bona. Non, ba mona si na mona yango. Même dans le concert à Olympia, le jour du concert, nous avons une affiche, le concert est annulé. Le jour du concert, nous avons un métro. Donc, on a un métro. Donc, le concert est en août. Il y a un musique à Makassi. Nous avons un internet, nous avons un jeune frère na biso. Peut-être que nous avons un sens, un nombre de vues, mais le titre a été mal choisi. Ah ouais. Tu sais ça ça maman ndenge wana to se soutenir to lingana ka nazaki na trophée ya mwana mboka o isalamaki ya vendredi na vendredi oyo na sepeli ça dit que bolingo vous avez que makambo ya parti politique boye bat babeti maboko ba lobby même ya opposition bat babeti maboko voilà tous à la tande ndenge wana acceptons-nous ah ouais bon kalwana na osepela mingi za lem gabonais moko boye putasali ah na biso na Congolais mais oui mais aux afina que Congolais ba petit peu va faire na bango pe passer l'émission na bango siko pour na ta l'émission na bango bien ngi zalaka na internet pour annuler son concert car siko vraiment non ce n'est pas le moment et puis d'ailleurs vous allez annuler té Gobeta le 12 août c'est confirmé morceau d'amour na zalaki na moto na ngenge dingwe oui ko tuna yo ya matete oui santé za penzema mobulu oui. Alors, Azo réclame droit na y a le besoin de l'état. Azo réclame droit na l'état jusque là. Les fils qui m'ont monument, n'eng basaki papa Lutumba. Je crois qu'il a accompagné papa Lutumba qui nous a tika kibiso. Et puis on a tout une question. Bah artiste ni musicien va soutenir yo. J'étais touché. Alobi Kakami Balé ya Pamba. Félix Wazekwa et Kofi. Olo midi va rendre une visite. C'est particulièrement mon enveloppe. Wazekwa baxi le loba. Na air nyonso vous en a besoin de quelque chose bengangai na ko venir yo en aide ko assister pardon idingo moto na ngenge motivation zani ezaka rapport à champion to poisara moto na matete ou bien eloko mo toucha ki yo pour au santé qui a vraiment na besoin d'aide les aviez na ngai plusieurs fois au talanga pe na ndako na yeba phrase mo lo balanga biyo yo linga ki c'était pour ani baninga no mingi bayaka wana bayaka yo linga te pour ani na bine vienne parce que na sambela ka te moi tout ce qui na biso donc lingo lo bake nazokutana na yete ke le musalo ke langa boro moko boite donc ya pa linga nga te ke po apesa nga biloko te alinga nga ebiki wana petit mot bien non na nga na très touché au mona muto ndenge wana ça dit que pour nani en fait soko ozui le loba ba catcher tout bas sportif au bas sali temps ndenge mon avis au bas en États-Unis au monde que bas on a besoin d'aide à l'état bas on a besoin de soutien à tout parce que misana na bango écoute cela qui bango o esengela ki dans un concerne yango na bibi pas na biso za na ndengo yo quand sinde kona biso muto modi kembe so ka betaka basket on na kina wa ndete no ibai bo yebisa nga seconde ti basketteur ni na part muto modi kembe yo yebi na kina o azatana ba moto sala non ça dit que tout ça sphère moko eza facilité pour na batu ya ndenge wana pour na artiste musicien pour na comédien voilà yangona dans un concert tant que toko salisana omoni na sepeli ndenge ye mo lobi na yo ngam na bagno tuna non du tout mais quand on est ba musicien valo tuna nit banani ya musu ba me ba vina non ba bi batu bazoyate na ba kacher bango bazoyate ah bon non ça est clair na pas te parce que ngana yebi peut-être à bossa yango tout na mutu mo na matete wana ko mona e maître Raphaël Kibuka ah bah zozela ya ça la promesse mo ah ça qui promesse mais ba donc vous avez donc défaté quoi parce que Raphaël soko ye sika
ezala pena ça dit pour makambo izonga pena non tout droit donc ndako azola lekola mai ikoma kodinda azana ba problème ebele azola na l'état ba reconnaître les fiscs musala wasali na mboka un mot quand même na ba autorité par rapport à Indingo Monstre d'amour. Oui, nous le bien nga boye ça makambo fo na kotanga ba komo mais c'est pas important na bi batuni na ko toucher moni na bi batuni na ko toucher parce que tout ça là quelque chose pour la vie quoi parce que makambo na ko tolo ba yango parce que lelo vie pas ko so stade wana abi boya ka bosala cotisation pour ngai to kepe to salika cotisation ya telemika wana azuita micro alobi ba PCP mbongo azoki na ndako donc ça dit que il faut tous en soucier pour soutenir oya biso pour au monde Idingwe il y a ba Zambien to Idingwe par exemple il y a ba américain mo bomona azaku na ba problème on a voilà tu vas se soutenir. Ouais. Très bien, merci. On va évoluer avec l'artiste Monstre d'amour. Monstre, aux yeux de Monstre Kana Sokoda. Oui, aidé. Kouloutou Nayo Lelo Nyokalongo. Oui. C'est vraiment entre la main de la justice. Est-ce que vous solo Kanaye personnellement? Non, ko solo la boy to solo la na biso meli kambonate. Wakamona te bonga personnel mais ko tristenga ya komona ke kulutu langa fakene ba rendez-vous na ba tribunaux ba ni tout ça bona boye mais soki likamongo peza la ki penda soki neni ndesi bakanga ki ya taka zozo ngane na ndako to observer na moni parce que biso to mesana au fond la conclusion mais introduction to banda akuna te otane ba vimbisi ngai ba vimbisi me banaki ndenge nini omona yo mon pe comme na faute il y a un se prononcer rapidement surtout sur les camions maboko justice faut que tu aies une décision de justice ce que on a qui mis à la tête monstre est-ce que vous en avez idée pour quand même société aux qui peuvent nous artistes ils n'avaient pas droit d'auteur mais à chaque fois il y a toujours des soucis et ça la qu'on est non et ça la biso passe parce que au moins na sokoda wana nazomona nano bartiso baza vivante namona nano ba veuve moni namona nano bana ba orphelin wana parce que ba papa na bango basalaki misala na mboka na biso donc biso normalement soki na sasem bato bazoka mbongo mingi boza ndenge mona sokoda te mais bato bazoka mbongo mingi za mingi bato baza suna bomoite d'accord voilà bazakata 10 balana ni sima ngo ba vivant ba bandi. Ok. Voilà. Pourquoi ne pas faire ça ici? Parce que moi, je suis un peu mais parmi bana wana bo miso bazana maïla la classe mais monique moi pe batanga na bango souté on dirait papa na bango pona musala mo mabe voilà donc moi je pense que il est connaissant tout ça biso mingi pour na ba veuve. Et puis, évidemment, pour les artistes, on a toujours évolué. Mais, dans la justice, je pense que maman vous allez aborder. Voilà, pour et là, où ça l'a passé dans Sokoda, ils ont dit que si les lots, tout fout à maka, va monter mon forfaitaire. C'est-à-dire ça va monter mon co. Mon est tout sur la boue. Papa Janou, mon papa Janou, mon qui n'a pas bien abattu. Papa Janou Bombenga. Mon papa Janou Bombenga même. Moi, n'a pas été pour. Tout en pleine émission. Oui. Donc. Dans la papa Jeannot tout solo là. C'est très bien ça. Papa le tout bazara qui wana tout ça ranaï. Il y a un moni ba jeune oya lelo. Basa ndenge wana na bisote. Ngaku nazala ngana jeune. Mais basa ndenge wana na ba mikolo te. Il faut boyer papa Jeannot boyer boyer na bino. Osali kusu mo ensemble, né na gina papa le tumba. Il y a on ba to comprendre te neni wase ka zoko évoluer bien. Parce que mutabo soko conseiller yo. Donc a pesio peda carrière ne mo na conseil. Soko yo ko pona soko biloko bien na kati. Oui. Il y a toujours Kendeka Monstre d'amour. Imiko, après la mort de Verkes Kiamwangana, Ming Bakanisa qui cause la des présidents. Oui. Bah pour ça qui veut dire? Non, jusque-là, président Imiko, et ça, papa Bombenga. Nanning pena ezali boye. D'accord. Ezali soit yé, soit Blaise Boula, soit mutumo batangela ngai bo masana poto. Ngai ba pona nga kaka pona organiser obsèque. Obsèque, ouais. Tant que tu connais papa faire qui c'est Sili. Mais cause la président Imiko, on les a calculé moussous. Ils ont vraiment posé dans la tête quoi. Ils ont venanté que
dans la non 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 on a musicien donc faut dans la actif pour les amis maman comment tout ça peut-être exceptionnellement mais naza plus dans ma communauté plus sur le baketa okuta na yo na Koffi Olomide et botelo pe binemi mo ebele oui est-ce que ozomona que malgré que ça la bien na yo on a la capacité de réunir d'artistes et musiciens congolais c'est possible oui bah oui parce que nayebi que ce que mutu azo so na par exemple na Koffi ana ba raison na yo so na naye ngana ko kota na ba raison na te naza pe wana te pona yo kanisa ina ba artiste ba yo kana te mais ngana linginde ndenge to yo kana kala to yo kana na biso ko to yo kana na biso vie za mukuse au sala miracle nini au sala miracle nini mon sadamo parce que déjà ko sangana kana Koffi apamba batu musu ba bendani bazaki na bien yo ça c'est comme imagine il faut ko sangisa bango par exemple na Koffi Olomide pour yo kuda za clean to ba rande ngwana par exemple mais au sangana moto yo tamsa ko na Koffi Olomide te au sangana Koffi Olomide pardon moto ko na Koffi Olomide a nizo ko solo na yote mais c'est compliqué quand même c'est compliqué mais je pense que maturité na biso fait ça là moni il faut ça là parce que qui est ennemi hein pas vrai ennemi peneza on a première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale et ba solo na bango quoi yeb sangai deti nana ngo sa problème na Koffi eza neti deuxième guerre mondiale to conflit na bango za ndenge moneti na Ukraine mais kuranga oyoka kaka Poutine ba solo na bango na po yosuka ka bongo bituma nyonso suka ka na paix on a temps biblique ba bituma ezalaka oyena ba moyen âge ezaki somo ya kosakana te première guerre mondiale deuxième guerre mondiale metan tu mukile koma kimia Poutine nenga yewana kimia ozonga na kaka na Zelensky na Volodymyr Zelensky donc ba osora na bango moi je pense que qu'est-ce qu'il faut ba monsieur bazala ensemble monstre non il faut tous à la rendre tous aboy moi tous à la tous à la ensemble quelques bateaux des gens ensemble par exemple na Frank Stemai mutu ça ensemble on comprend il fait ça la bon ce que zolu ka bisini so basa ensemble zolu ka musique na biso beba d'accord pour l'année est-ce que vous comprenez là zolu bana nous comprendre ça dit que ce musique na biso zongi ndenge zalaki donc to bana ko kutana na bato bususu na si bato mutu ba tshena ba poison lelo moni ah bon na sina oka pena mwasi pena ka boyena mobali azoba pena ke sono zakita na kindoki to na kisine nga sala tout succès na ici là mwasi wana kutu mwasi waza ko passer temps na yena mobali tala esprit ta d'esprit ninge komi bon mission passer temps na été ça dit en fait na musique elle est grande ni au moins nga na ti stade bateau tout bazan capable obeta kuna ba yininga déjà vous comprenez oui na niko tanga ba komote ba artiste mona ba leka na TV wana ba komana neti bata ba TV kaka na ba déclaration ce que stade ya mona ti o ngana ni ona imba ka danger ka ya yima na stade donc c'est donc mona ke bateau na skolo kola moyen ba réaliser le connaissalité mamo ba continue opposition ah bon to ta la peine ko sala e boko mona ko stade annulé to lingana il faut tout le makambo so ndenge ezali soki toza na 4 grands artistes musiciens na mboka na biso je pense que Koffi pas na kata liste wana moko tolongola nano ba intérêt partisan total nano intérêt ya musique congolaise mais intérêt musique congolaise osenga nini to appuyer bato bazobimisa motu lelo ko comprendre te ba jeune lokola ba Inos bi wana ba Gaz Mawete baleki na biso ba MPR bazoikutu mwana mboka lobi oui ba jeune bazobima wana boye ba bina file Fabrigas Robino Mundibu tozana biso pe bango pe belé pété peut-être ngana na bosani ba ko mususu bazebele ya baza mo ebele ba Guest Fabulous ba Rebo côté Bassi et baza allez en tout cas baza ba Patrick Beckham oui en tout cas baza Beckham va bien Beckham on a problème na biso saluer ba Déplique Pomba Niance Déplique Pomba voilà donc moni ba jeune tourner baza mais faut ça biso ngana fona sepela na moni que relève ezali voilà mais ce que le but que ba jeune na biso tourna ba no solo la bisika moko ba no lia ka bisika moko obebisi makama solo parce que plus sérieusement musique peut ça la ma concurrence on négocie la paix ezali concurrence moko feinte c'est à dire que bozo kosana
mais concurrence mosusu amené à solo. Vous comprenez? Oui. Concurrence mosusu amené à solo. Nabi, ce que né tout ça, ce qui vite na imane, comment ça entraînement bisika moko. Yeb sangai. Et tu crois sur na score dans stade? Non. Tu crois na ngosute? Tu crois soute? Et na gagné tibo, basi ba yokana mbalo vite gagné. Basi ba yokana mbalo imana gagné. Ce qui Mazembe yande kona biso Moïse Katumbi Chap. Et comment s'entraîner ensemble? Oui. Yeb sanga to na crois sur na résultat wana te. Donc il faut tout ça la avoir bongo. Et puis concurrence wana yom teti na biso to travail. Mabende ko fingana sur le plan physique. Hein, ko fingana pena ke abolunga kuna bo na mona ne mabe. Mais wana ngana benga ngo désordre ya chantier. Au moni na chantier de konangai Franck Stemai. Il faut maçon aya na pantole pasuka na makolo. Il faut maçon aya na sapato moueza ya suki ndenge nini. Il faut ba briquer ça la première na ciment. Il faut ma bangue ça la première na bibende. Soko yo binonga na lingi boetenga na za muta soin. Bibende kuna ça va ba ketcha bibende kuna. Boko ciment yo to muta soin. Te ba ciment ezala awa ndako no esila nokite. Il faut désordre wana ezala. Papa omona mamoko tellement jouer bende pemeni azupeka na ciment sangisi ya on est de 6 ndako. Soko zo luka swimming na makambo na biso oboma musique. Ouais. Biso moto ebine to zonga na biso bien. Ça dit que makambo to zo luka tango ezala salami na omona ka but paso na obi. Donc on a bien un désordre de chantier, donc ils ont hors de la musique. Mingi bacheli no mundelo na kofelo mili biso pesa bino quelques années, quelques années après sortir au Pirawa. Désordre de chantier kozonga na les sous. Omoni na lobelo omo lelo. Ah, ezana makambo suto solo na kofelo mili. Na tika na lobango même émission té. Mais batu ba ibango que même so to BBC to bongo sa les sous. Mais so li kamu bini. Déjà ngana kofi moyen to bebana na likamu so ezate. Vous comprenez? Vous comprenez? Net il gâte de trouver la net il camini. Donc il comme trouver na ko fait ça. Na lobby trouver la maman bon hôtel linga déjà na mbongo. À part wana déjà. Pour il comme yo sonisa bala mibali zaka mbongo kaka. Te photo lo ba air moko boye parce que biso tozoko sona na kofi ezalaki parce que azuba musicien nga. Moni. Ezalaki ka pona makambo musicien. Ezalaki na ngote pona likamu susu. Tous les gens qui ont été tous les comprendre que biso mon tout ça là comme on a biso. Tant tu comprendre que mais oui dernièrement ba misa quartier la teba son on a ninga mabete. Na le 24 avril anniversaire à Liwa, il y a papa Wemba. Na binga sai Kofi Olomide. Ba ye na ba misa na ye. Na ninga mabete na reconnaissance ka Sindi. Oh, oui nous ba mais Kofi a toujours Kofi. Wazé comment on a mis bakimaki bazongi basali boye bazongi boye bona boye wazé comme ça ka wana bana to comprendre que zali biso moto sala comme on a biso discussion ça les ana osuté voilà donc tout ça na eloko moto ko wela la susute pour te comprendre que eloko za ko wela biso ezalaki ndi to so na pona batu mosusu oyo lobby pe suka nango obozo bundela na lobby pe akimi na yo na yepe akimi bino ah ouais. Très bien. Comprendre que ça ne sert à rien. Allez, on va bien sûr citer dans cette émission avec le monstre d'amour Félix Wazé quoi. Fabrice Guitan, vous n'avez pas là depuis l'Afrique du Sud. Merci mon frère, merci à Obos Djonga Okula pour tout ce que tu fais pour nous. Merci également à Diesel à London City. Et à Jules Dikando Moté à Mapo Finini, merci pour tout. Merci également à celui qu'on appelle le vénérable grand maître Choisi Matata. Messieurs Éternité, merci beaucoup pour tout le soutien. Choisi Matata, les boss, merci à toi. Au stade déjà enrôlement? Non, non, tout ça, on s'est bien notre bande. Et aussi le 24. Le 24, d'accord. Non, on va prolonger. Va prolonger, hein? Non, on va prolonger. On a pas prolonger. Ah, ok, d'accord. Notre projet. En fait, ils ont gagné. Va prolonger, c'est niveau limbisanga quoi. Ils ont gagné. So, bah, 45 jours. Et les gens qui ont été moqués, il y a un maïle, 30. D'accord. On va accélérer ciment. Ils ont 30. D'accord. Parce que vous avez donc, pourquoi? Comment voulez-vous les Camerounais à 15h, mais ici, à 13h? Parce que les gens qui ont retard. Est-ce que le Congo faut continuer à
Congo, il faut continuer que les Kamso Bolobi 20h, mais ils ont 22h. Parce que 22h, non. Il y a un concert à stade, dans la ligne, tout ça là est fort. Tu fais la porte, on a 15h, disons 14h, 15h, tu vas à 18h30. D'accord. 18h30, pena, et bandi. Moi, oiseau comme Mati. O teke, o bana batu ba kotite to bi concert pesa amula, il va y avoir rejoindre des concert. Parce que et là qu'on a ils sont ça là qui moi tout se développer vraiment ils allaient parce que juste ba nous respecter ba ma konga wana ya montre. Ils allaient début pays ba développement en Afrique. Mama ba retard on ezaka na Congo te. Ba mboka mingi ça dit que surtout biso ko en Afrique tout le monde amena que les années ba tika aneti. Et puis tant les gars na Congo so le bina mutuke faut tout na 14h. C'est-à-dire ils a 14h juste, ils a 14h nyonso. Zomona. Vous avez même 14h58. Président na 14h. Mais 14h. On va 14h. Quand on dit que oh on va tout na 14h, il est sur 14h58. Abi tous na 14h. Alors le Kamba Bakoko aussi ça wana Kofi Lomdas alobika que non en tout cas comme on a posé Bakoko sur le plan musical en tout cas na moni ba réaction est tombée de partout. Ouais. Yosa Kinaï. Vous savez quand on a c'était quand polémique est belle, si j'ai oué Bakoko. Non, tout seul lien monté. Mais sur le point de vue n'angamoko, ils allaient que bon c'est normal hein. Mon boti, nous surtout même papa va botter biso et mon ami, faut botter on a France Bakoko. Ils allaient normal. Voilà. Bon encore faut-il le botter moi nango. Moni hein. Pour ne tingai na golo bana na musicien mo tazani ya culture teke donc na posa Bakoko ba e boniko vous comprenez donc yé souci na ezali pour na lokumu na yé quoi ba monsieur ba uta na quartier latin ba créer les sous ba pour sous bo aider ça quoi la komo na yé ora na yé so continuer toujours pour ba koloba toujours oyo wana auta ke pa ya un tel wana auta pa Kofi donc ça na souci komo na yé na sens wana mais ce qui a l'obéli on a sens net ya kanda il y a sens maintenant que bon aux hommes qui bino bobo tano kité ah wana na partager finalement est-ce que vous avez quoi pesa na posa Bakoko musicalement oui on a na posa Bakoko musicalement mais pour mes alliés nini Bakoko on bazali déjà bah oui ce que je l'a dit Miyembe ça déjà fruit à quitter la pays vie bah mise ne banane ah bah mise na banane la dit ya betanga na poto azana mise kuna na poto oui azana bonga misa banze mondeni la dit Miyembe ninga sali wana asa déjà musicien ah tout le banane Bakoko oyo la dit misi ah d'accord la dit auta pana to ebi voilà d'accord OK te ah na sens que bon yesu ko créer banane ate wana non te wana to na nozu Bakoko te na nozu Bakoko te mais bana quand même bazo la fierté no bazali oui na kasta na tangi comme la dit Miyembe moni lelo Gabana Tachu asa na orchestre na épée ozu ba Lisha Shom ba Vicky Nastak ba Pichu Concorde ozomona ba professeur Tournesol donc ba mise bazali belé ba sala bina ke non to ba moni onoka panga moni ici ba sala orchestre donc je senti bina ke non ba mise wana ba uta na quitter la pays oui mais photo ye bango pour ça là vraiment sérieux ningi kaka papa na biso mboso alobaki nyoso ya théâtre te quoi donc to tikela mutu na mutu ndenge tout le monde va deviner polémique dans le monde de la musique. Pourtant, dans la fête de mariage, dans la fête de collation, dans la fête de discussion montée ça la marwana, azoka ba mélodie ya bien banin tout ça. Tito koma siko ko moni zomo ngo cha oyo avant bima nani ba swana na mutu oyo tena historique bo bien siko chango siko. Et comment bon. Merci beaucoup mon soeur. Moi, est-ce qu'on peut préparer relève pour la culture pays? Non, ça dit qu'on préparer relève dans le coin de préparer mutu moko. Non, relève moko d'ensemble. Oui. Banani, vous avez dit que ça on est au fan de Bozotala. C'est un play. On est surtout parce que au moni bana o basali se ba parents mingi bazala bana o le msopera au calculateur. On comprend? So na bina betelo ma solo a tokata. Et ça la bina mingi ndengwana. Ah ouais. Pera zo calculer mona wana te azo mona nita aye mais mona wana na ba faiblesse ya père pour na danger mo boya big super père moi zo linga mona ni mo mingi histoire vraie walinga mona ni pena mingi bani mais père moi zakina ba moyen belé calcul comme si ko na pas mona que non ah père pas ko fanokite
malamu kaka mwa poison banini mpona tikala pena na bien bien mais ntango azobeta lisolo wana mwana oyo pere aza kolinga te ayoki yango ye na bono basangani bayokani nde bakotya bapoison na bango ye mpe azolandela bango kaka sa lokola neti aokipe te pere ntango amati na mesa alinga bana olia kaka mwana wana pere akolinga te abi papa kolia nanu te abi yo mpe lisusu tala mampampamba te oyoka nde ezalaka to mpo balingana na bango ye te abi papa kolia te soki olingi tozwa mbwa tya ye na pesa ye na biloko wana nsima nango tokosolola bazwi mpe biloko bapesi bambwa minute mbwa koyi ça c'est quoi ça bi batilaki yo poison na mwana no olingaka donc mwana le mosusu otielaka motema te akosunga yo do bamise nde baza wana nasepelaka na courage ya moko moko lelo naza na chance ya kozala bamisien c'est and play azali wana la voix qui caresse mixé masterisé déjà donc à ça lelo naza na ba éclipse solaire toza na ba Champs-Élysées ozomona donc normalement Champs-Élysées azali mise moko aleki bamise neti ya Congo na beauté bato nyonso tout quoi à part ka père na ye Alain Delon quoi po awa po leka ezala ma problème odeti wana sikoyo oza na bamisien lokola banani petit na nga nani Kid Padel Mapata oza na ba internet Biden c'est-à-dire que omona bango kaka na na stade omona bango senti pena ke non baze kwa pena donc pendant ça dans une équipe moya osakana nango te so ye na ba guitare mais oza na solide sur lokola indice nike eza problème osakana te brillant solo Mike Gaiver na moko aza wana sikoyo de yazani mwana moke tanga na ina kabelo lipasa guitare do sali babota manzela moko na guitare lipasa guitare émission mikolo toza na petit mozo beta sente bela mais azana ya na isiko chali c'est-à-dire que ba musicien donc ngai pena ko culture pays vie ba musicien ba chanter ba mona na nga mabete ba kolonga na bango ba oneso mais bata sima fu bazala ba ketchup c'est-à-dire que ketchup tala kaka mikobi na mbona c'est-à-dire que force ya culture uta akuna ah ouais mais nous avons la chance aux associés de musiciens au Bayebi Koyemba tout ça bon non. Merci beaucoup Monstre d'amour tout comme vraiment dans cette émission. Je pense que ma fanatique culturelle prévu c'est pays va fixé par rapport à date et à Stade des Martyrs le 12 août c'est confirmé et contradiction mon côté et décourager Bino donc tout ça bisonneau focus dans les dates on a le 12 août et puis d'ici fin du mois de janvier ou début mois de février tu rejoins au pur en featuring avec Kofi Olomide. Ils sont là des deux grandes annonces au préparer pour Nabino. Vraiment merci. Après au pur, tu as Sanze Momoko, tu as un Kourou. Ils ont chorégraphie quoi. Ils ont donc ne faites pas ça chez vous. Ah ouais. Ils ont quoi net relax bateau. Tala net makamu net ou ko ça na stade. D'autres relax bateau tout monde keba so goût va comprendre mais ba ya na Kourou ezali to na chorégraphie moko na Madagascar. Ça dit chorégraphie là et ta la chorégraphie ni so boy. Ils ont en Afrique mais ils n'ont pas. Donc, on a eu Madagascar, il y a un mystique. Avant stade, on a eu belé. Moi, 2-3 biloko moi fait bima et préparer bateau. Voilà. Donc, bas à la hora, on va y aller dans stade, à Kourkourou, à Madagascar. Ah, bon, donc voilà. En même temps, tu as un album à la foule, tu as un chef de M. Seguin, tu as un haut les mains, tu as un belé, un générique belé, et ça la culture. Sans prétention. Dans le bango avec sourire. Moto yo yambi comment on a Félix Wazeko. Bananga na bana musique orchestre mon côté et ça na ba danse belé lokola kitira pays c'est-à-dire que orchestre mon côté zali que ba ko enchaîner ba danse boy to ba générique pena boko le kabiso tout de biso ba générique belé soko zui auto sala na compte primis soko zui c'est-à-dire que tona ba mo sapili boso c'est-à-dire tona biloko e belé o zali que to ko beta même pendant 4 heures de temps dans stade mais to beta ka pendant des faut mutu moko boye. Voilà, c'est-à-dire que tout ça na ba chorégraphie ba danse ebelé. Nzota mama misuni. Zala na mbango, mutalibo malia kana fulu. Salabo, c'est-à-dire que fimbo, c'est-à-dire toi mikolo. Mais toi to bina sur la tribune to bina. To bini yembe am sopete. Tellement ba biloko zebelé to biloko zebelé. Donc et puis ça ba danse oyo ba payebi. Ah oui. Kasi ba raison on beta na stade yango na. Ah ouais. Voilà. Très bien. Vraiment soki na koza na mona nga ya suka. Oui. Na recommander bino. Chaîne oyo to benga Félix Wazeko officiel pour so biloko ya culture pays banzembo mais pour nous so activité ya culture pays okoti na culture pays news voilà neti hommage tout ça qui pour na mama cha la mwana na cha yango na Félix Wazeko te mais na cha yango na culture pays news voilà donc
bakombo wana mibale vraiment même si bolingo komela ngai quoi bokoma mingi na Cultura PV News ba Cultura PV News pour natanga ba commentaire na ba ki besoin ba tozali nini et puis très humblement na mona likamo esalamaka tango pape o aza mikolo yo papa o aza François oui bato balandaka mokolo batiaki na bokonzi toloba ba se souvenir asala eloko moko etushanga mingi pape yo abimi France na liboso yaki alobi bosambela mpona ngai etroublaki bato bato bazozela babénir bango mais papa alobi nanu bosambela mpona ngai voilà donc nazwi à peu près même image wana boconseille ngai mpona makambo ya stade très bien boconseille ngai bino bato bokota baconcert ya Michael Jackson bokota baconcert ya ba PDD ya ba Beyoncé ya banani bo bano tala par exemple ndenge bango basala podium na bango biso mpe toluki mpe tanto tosala podium bongo okangeli nga photo ya podium wana otindeli ngai tala bango nde basalaki bona boye parce que moto akoka na nyonso aza te voilà nazoloba bango sérieusement voilà oyebi ke makambo mingi nga nasalaka ya bafanatique bayedanga omona minaki no mpenza fulu kosala boye voilà très bien voilà donc nasengi vraiment ndenge papa alobaki bosambela mpo na nga nga nalobi boconseille ngai voilà. Merci beaucoup. Cultura PV News et puis Félix Wazé quoi officiel. Et ce sont là nos deux chaînes YouTube où vous allez vraiment focus pendant avant que na stade tout consommer ba œuvre nyon soyo monstre d'amour on a Cultura PV ba cheli biso kuna est très important pour na biso et puis mutunyo so vous allez vraiment la page pourtant on est na stade faut yeba pina kobina. Ils étaient tout à l'heure pour bina te futo bina na bango iko sala eloko moko ya kitoko makasi ato bino ko bina te autant no biso ne to bina mais il faut faire ezara biso nyoso tu accompagner bino ko sala to yemba na bino to bina na bino ensemble ko sala bien mais so ko permettre allez-y allez-y Frank Stemai banana annoncé stade yonde journaliste à liboso na sali na émission Moulayi Boye merci beaucoup et ya Boye na lobeli makamba stade quoi vraiment na osenga pa na bino ba journaliste pour soutenir likambo dernièrement tozaki na Koffi Olomide oui Laurent Sokoko azalaki wana esalami sikoyo ke Laurent Sokoko alobi na il faut na sala émission mona loba penza makambo pena ona bomba penza parce que Laurent ndenge aza wana alinga pena sala Koffi mabe ok na stade ya Yo Arena a préparé à peine c'est-à-dire qu'il faut peine maquiller tanga quoi parce que ça aussi l'espace abina nga Félix ta so na sala kama be ta le bana na ndeko ngai bêtement ngana perdre ngana fona sala émission mo bona oki na Koffi Olomide alobi dans ce cas là Luka Frank Stemai Koffi Olomide bi Luka Frank Stemai comme ça vous ça donc il sala nga plaisir au sanate merci na koka gité na bombela au compliment ndenge c'est très gentil voilà. Et ça nous a plaisir, Makassi Monstre d'amour. Et merci aussi à Koffi Olomide, notre légende internationale. Parce qu'à son nationalité, ici, a commis la légende africaine, a commis légende de la musique presque du monde. Merci pour tout. Allez, merci à vous, Monstre d'amour. Merci également. Mais il faut aussi dire que tu as un abisso sans alcool. En tout cas, alcool quoi. Tu as le roi maï. Il faut déranger dans le sans alcool. Déjà, Monstre, mais la massangata, mais l'alcool. Ben, tu as un caméraman qui a vendu une réception. Ben, sans alcool. Benda wanati sans alcool benda pinati moi ça va alcool pe a chance ba caméraman azongo côté ba caméra ozongo sans alcool on est pas comme sans alcool allez merci beaucoup merci à Ndebonanga Kitemoko Germain Kitemoko il y a un petit frère propre, il y a Monstre d'amour, tout ça un grand prêtre. Et puis Zeka Luzeka. Zeka prêtre. Donc, Azana Mbongo, Azana Bilamba, et puis Azana Beauté. Zeka Luzeka prêtre. Des fois. Azana Vianney Bokolomba. Vianney Bokolomba. Donc, on va composer chaque album. Évitez Monstre d'amour. Donc, tout le monde a un bandit, tout le monde a combo Boyozala. Dread Carola Jaweti. Oui. Donc, on a que AG. Matembo Toto, l'argentier. Ils ont kaka. Simeon Moussindo. Honorable Patrick Mouniom. C'est-à-dire que ça va comme on s'est dit que ils ont un abonnement. Il y a la canal 7.
Allez, merci monstre d'amour. Belle année 2023. Merci on est beaucoup. donc ensemble. Merci Succès, toutes les bonnes choses. Merci également à vous, chers amis fidèles internautes, pour la confiance et surtout la fidélité. Continuez comme ça de nous soutenir par vos conseils, suggestions et remarques. Nous sommes là pour améliorer ce que nous faisons autant soit peu. Merci à vous, merci également à l'équipe technique. Merveille Mampouille était là pour vous et puis Gino Massam pour les géants. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Attention. lelo tumemeli bino triple action na kombo ya Maxi Bio Café. Maxi Bio Café et pour nakopesa kimia na ba vie na biso. Pourquoi to bengi yango triple action? Maxi Bio Café ezali kopesa solution na 3 catégories ya ba problème ya santé. Ndakisa, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, mokongo pasi, ata kozali na problème ya érection faible. Maxi Bio Café ezali kopesa yo endurance pe efficacité sengeli. Yami balé. Maxi Bio Café ezali kosilisa graisse nyonso na nzoto ope kopesa yo taille oyo esengeli libumu ata soki mokete ya misato opona bayeba mesala kosala mosala ya pasi mokolo mobimba na se ya moi to pe na se ya malili. Maxi Bio Café ezali kopesa yo vitalité pe énergie ya kosala mosala makasi uta mokolo mobimba. Bosimba ete Maxi Bio Café esalami na ba plante naturelle pe efficace pe ezali na lolenge nini esengeli komela yango mpona kobénéficier na triple action mpona bayeba bazali na mikili ya poto bayeba lingi kozwa Maxi Bio Café bolanda biso na nzela ya singa na banimero etiami wana mpe na baadresse oyo totieli bino. Maxi Bio Café eyi mpona kopesa kimia na bavie de couple na biso na basante na biso. Maxi Bio Café ezopesa nzoto kolongono. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.